BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Merci beaucoup d'être connectés, mes amours. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, par la grâce de Dieu, ça ira. Vous informer, c'est notre souci majeur. Boibi, anytime tu as kanaka pour nous couper sabino ba information ou il est kanaka tia communauté congolaise. Voilà. Bozomona, eza petit frère propre ya Mike la Duchesse ou eza comédien nabiso na kati ya communauté congolaise. Eza comédien nabiso vraiment. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Au bozomona eza lekinae propre. Lekinae a lekina média. Alobi makambo somme, franchement je vous dis. Alobi makambo somme, ça linga nzoto malili. Na éviter qu'est-ce qui s'est passé au juste. Pour lekinae akomati na niveau ya kopesa ba révélation ya makasi ya boy. Ngana lo balanga troté na oche la bino moko bolanda boyoka au juste. Et loko nini tindi lekinae akomati na niveau ya kobima na ba réseaux sociaux ko étaler vie ya yaya na ye. Et loko nini ba weleli na famille. Oui, as a star. Anytime oyo problème ezali obalobaka les linges sales se lavent en famille. Siko o linge sale et comme ko se laver na ba réseaux sociaux. Actuellement to comme on a makambo yo ba linge sale au lieu et se laver na famille et comment ba compte à rendre na ba réseaux sociaux. Voilà bolandana nous audio oyo et puis ngana bino toko zonga poto cha commentaire kaka ndenge to mesana kosala. N'oubliez pas surtout de vous abonner. Suivez d'abord ça et on se retrouve tout juste après. Ouais, petit frère pena propre ve moi na liboso nga 5e. OK. Vous avez 7 personnes, 2 filles, 5 garçons. Bonsoir yo. Et ça combat ya pina. Garçon akabakate bébé, ngaïté c'est ton petit frère propre bébé, on peut regretter. Kombo na Michael Kibalu Kandila. Nga sikoyo Kibalu Mulonga Jonathan. Mwana na ya liboso exaucé Kibalu Mulonga za sport ndoina. Ndoina yo. Apesa ndoi. Voilà. Bandeko banbalanda yo depuis Yaya qui poto ça déjà combien d'années? Ouais, plus ou moins 11 ans depuis 2012. 11 ans. Vous avez na commune. Vous avez na makala. Makala vraiment. Negrandi. Kuna ou bien za lupangu ya papa. Teza tozalaka ba locataire avant. Et vous ba makambo ye salami pendeka salama inde nzamba sunga vive. Chaki ba père. Moi bala moi ba payer moi ring na ndinga makala. Comment ça est comment kala? Mais soka yeki na koma pe kuna. Ayaka penate. Ayaka penate. Ako pena yepe ki na beti ba 3 tours ayaka une fois. Eza pena ngam na bando fana vie yaka na kin pona zonga ninga zonga wana. Ngam to vanda ene na bandal awa na te appartement mo zo na bandal awa na kota mama colonel wana veni konzo ngam na vanda ene ngam na tikala na pale ti za bandai ko zonga ngam na ndo za na ve si pe va zomi na ye apope to bimi na pale yebi kande ave batiki na pale mo boule ko apeta mo boule pale ya ye apeta zo gérer ka ba bora ka ya ve na ye parce que vers côté le roi ke ke tona tikele ta biloko pepe salika ve te bobi mananu bozonga to luka pale mais depuis pe fa loba ina ne fait ngoyo to lunga na décembre déjà décembre to comme ça déjà une année depuis pas sanga na ozo pale okende c'est pas finara silo mabeni ni yo mona pa vie te mabena mona repas ve izaka ke valinga ba petit na ete Yesu alinga bino ta koma na niveau sur bino appartement pesa pe bon papa bo so azwela biso appartement te azwa appartement na ye avandaka nga tanke petit na ye o geraka nazalaka na ye pona nasungaka na mamaka mususu eza teke azweli ngai ozwela nga na azwela eza de makambo différent place wana il faut bato ba comprendre azwi pale na ye atanke aye ana nzele te na sima na ye il faut muta contrôler ndako abongisaka ndako même si moi musala za il faut muta pas contrôler moi musala wana yango wana nga na yaki pembe na ve tovandi na ve yebi ka nde to fa na ve mais vazo finaka ba petit na ye
kofina ndeti na domaine nini ya kabelaka bino me azolakisa bino koloba te to bino nde mpe bolingi kosala te bolingi aboya non biso kokaba peut-être c'est trop dit mpona mpe ve kokaba koki nde yo na leki na ye na mutu mosusu aprivilégie nano apesa mutu wana ki apesa leki na ye na ndenge asolo pene oloba na ndenge asolo ngai avandi na peti paskela yanga pale nafandi wana pena tofandi na ve ezake ve pena nga pena na ye nakozwa formation mwa wana ya première pro na ville epesama pendant 2 semaines $50. Imagine toi nga pena na se présenter bapeti mwa po kaka po balekana ba YouTube on mpe baye mpe matolo bave obi va bimisa pena kama aprivilégier bapeti wana bazwa me nga pena fini nga peti na nga yo zela nga mona kotika yo kono zwaka plan wana nga mona kotika na formation wana me va fini pena pesi bapeti wana badie na bango intérêt no sto place wana ezali onyonga te na nyonga te na mona nga lelo na bimisi lelo ezaka ke na bimisi ne réalité quoi osko nga na bete vérité nga sko na vivre réalité wana ezaka mbala liboso ka ya formation na to eza ndenge asalaka ntango eza ekoma na walo wa ndenge na ya omalo wa ndenge na mama falo na okoki kodemontre ki afina bapeti na ye oyebi ere afongoli groupe na ye les artistes de Mike la Duchesse afongoli na 2012 akosala titre moko amour criel petit frère oyo alandi la Duchesse Lionel Kibalu ye mpe na pesa mboto kota azali aza grand frère na ngai ye aza deuxième na biso po atoa 7 personnes 5 garçons 2 filles yebi petit na ye wana babanda na ye groupe wana na 2012 mais leki na yo biologie otikala olukele rôle fort te wakoki mpena kopesa mpe makambo de 2012 profil wana esimbi te na rôle fort wana asali daa combien de film oyo asali kaka leki ne aozala na profil fort te si akomi na matete asali papouche leki na azalaki imagine toi depuis 2012 sur 2022 po asuka ya na 2020 depuis 2023 kimite parce leki na wana bafilme tosali oza na capacité ya kopistonne tomoni lelo ozala kozala mpe visionnaire ya baleki nde nzambe autiliza biso tolongwa bapion nzambe peut-être nga nde na Adam nazala na suka. Oh là là, ma famille a battu. Waouh, ça fait mal, hein? Ça fait mal koyoka. Leki alobi boy. Oui, selon des azoloba, tout le monde a que ezaleki na epondenga aza posé azobimisa ba vérité, to comprendre que aza leki ya la Duchesse. C'est quoi il faut savoir? Qu'est-ce qui l'a poussé à combattre na niveau yako bimisa ba vérité ya ndeko naye? Na niveau oyo, oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Comment on a ya na bino aza star ayebani afana na poto mais a s'occuper na famille. Oui, et ça l'a passé. Tous à la batte, to mi na place na si réellement eza bongo aza ndeko na ye propre. Mais makambozo lo beza ya solo to mi na place na ye nga na oya du côté positif na négatif to lo bela parce que ah to za toujours au milieu du village bino bat bozo lo baka bino boso ki pa kala ba via batu bolo bela ka makambo batu to lo bela ba mema makam na ba réseaux sociaux na lo bango à chaque fois émission eza 100% news et analyse news eza na communauté congolaise ba news wana ezaka mingi ya ba star na biso mingi to lo bela ka na musique na théâtre ba pasteur. Ce qui nous est allé parce que il y a beaucoup de gens qui se retrouver dans baka oyo. Comme par exemple, garçon ou à l'équipe ou non, déconaye à s'occuper na famille. Mike la Duchesse. Et ça peut na batobe ba na poto wana pe ba sundola pe ba famille à s'occuper na famille. Oui. Mutu na mutu azwa parne parce que ce sont des réalités et salamaka. Tout le monde le faire à lobby pour exposer des connaissances dans les réseaux sociaux, oui. Quelque part, ils ont ma baie. Parce que les linges sales se lavent en famille. Mais il y a des réseaux sociaux, oui, ils ont ma baie. Abimi Jida, Abimi, tout le monde a mis un commentaire à lobby. Oh, vraiment, Abimi Gigola. Abimi vraiment, les qui a fait rigola. De quoi faire rigola, wana. Oh, dernièrement, Abima qui. En tout cas, à exposer qui m'a mabe à faire rigoler. Tout le monde a qui a un bisognos. Oh, le lopé tout le monde, les que la Duchesse abimi à lobby. Mais il faut qu'on y ait, bah oui,
tokozwa kaka mpo baza bastar tokotela bango pourquoi amemi na réseaux sociaux eza mabe amemi na réseaux sociaux ce n'est pas une bonne chose. Alors il faut ce kotoyeba est-ce que makamwazo le beza ya solo po ekozala pe ya solo po mutu mususu po bo exposer ye bo bimisa mabe na ye oui mabe na ko bimisa na ba réseaux sociaux te mutu mususu po changer faut ko mema ko exposer makambo na ye mais na boy ke na réseaux sociaux eza mabe comme ma vie na bino ya famille na réseaux sociaux wa eza mabe mais eloko nga na ko loba na bi moi mobile yo komona baza na famille moko eza vraiment ya komona famille ya mbongo te po baza bana makala bakoli baza set na bandeko na bango etu mais komona que baza na famille moko vraiment ya bonsu makasi te mais yo ya soki okoli onzamba pambolo lelo komi star komi na poto est-ce que okosunga bandeko te servitude nde mabe ke bandeko ba osala te yo osunga kaka wande mabe mais eloko mona oti kolanda pasteur de la foi lobi omoni na vie mbongo bien ezalaka so nzamba pambolo na vie luka o pistonné bandeko na yo po omoni soki na famille boza ta 5 personnes 3 personnes bo bino so boza na moyen bo se débattre omoni motema mabe ezala te omoni biloko boy nde créaka ki motema mabe yo kandoza na mbongo yo kandedo odondwa yo ndeka osunga yango mona jalousie kotaka na ba famille pona makambo boy parce que ndeko na epo ko matina niveau ya koyana makambo na réseaux sociaux aleki pa ba maman YouTube aleki po exposer ndeko na ye on a cheli bino ezaka parti parce que ezaki live mobimba so muto komi tina niveau ya boy c'est que trop c'est trop parce que lobi azana bana mi balé nalandi na vidéo moko abike non azana bana mi balé oya sundola ayebite bana batanga ka ndenge nini bana basokipaka en fait bana en tout cas ayebi via bana na yete asokipaka na bangote wana lekine muta lobi est-ce que tokolo baka que non lekina ye aokosa est-ce que quand tokolo baka lekina azokosa oui akokosa ye po akosela ndeko ne makamna ba réseaux sociaux mais et cause à la paix vrai soko za na bana pourquoi ko sundola bana parce que tu dis que non la duchesse abala na poto nenga bala na poto wana abota na mwasi na yebana siko bana oyo bota alobi que non moi na ne liboso a présenté examen d'état déjà à 18 ans on a yoki na vidéo mususu alobi asundola bana bande konaye alingi kopesa bango opportunité te a préféré akabola moi lipa tombongo na batu ya libanda ki baleki ne propre. Mais il faut que makambo eza compliqué hein. Spirituellement eza na mutu mususu ana mbongo mais mbongo wana ausunga batu te. Ba bisike mbongo na yo liana batu mususu eza ka tomona liana batu mususu mais libota osunga te. Pona biki batu ba oloba la duchesse mbongo ni malonga o la duchesse azana ngo po asunga libota po asunga kaka asunga libota na été. Oui, eza juste exemple na pesi. Eza na mutu mususu pe bandir sur motema na ye ke yo ndeko zawana osunga libota te okoza na mbome soko lingi kaka osunga obi opesa okaba oka kilo elo mususu pe tomona ezala bon aza na poto total ba komishe motema kilo motema makasi omona ke no po asunga libota akosunga te kilo elo mususu pe ezala ki motema mabe otalika mbongo nanga pasi mbongo nanga na nyo kwami nasani nando kabolongo na bato bo sakana mbongo pasi te non liango nga moko c'est mon argent na nyoko ma po nango bato musu ezala bongo bato musu ezala ka ke no atali bo bandeko nanga peut-être basa ingrat parce que ndeko na ndenga leki a lobby boy au moins appelle la duchesse peso tourner ana version na ye poza bandeko mususu otindeli bango bongo par exemple ndezala bato apoto kuna otindi mbongo batongelo mais ba olia mbongo otindi mbongo basala likambo mais bazo lia mbongo bien bazo utiliser mbongo non na ndenge mabe bilo mususu pe ezala bongo toko condamner ka muto à 100% te azamabe siko il faut to yeba eloko nini esali ke no a se comporter bongo vis-à-vis ya bandeko na ye parce que bandeko ne baza ya makila parce que mi to monaka okoma close na bato musu ya libanda ke bandeko na yo mais ce qu'il faut ko yeba eloko nini esala muto akoma bongo
po eza bandeko mosusu kaka bandeko no moko wana bakoma oyokela jalousie. Bandeko na yo moko bakoma oyokela jalousie. Siko na bongo omona mutu ami bendi na ye atali oh mais oyo makila na nga moko bayokela nga jalousie. Siko anytime po to mona pe ndeko acheli ndeko poison ndeko abokeli ndeko maladie aos lingaka akufa. Aolingaka akufa po nini po a bénéficier na mbongo na ye. Ba biloko bongo eza bongo. Mais ça bato mususu ko alingi ko sala te tellement ebika ke non ndeko nanga asa na mbongo ndeko nanga asa na nyonso aotinda bato mususu ko bakoma ba fainéant bongo ebiki vie asa na poto anytime na zona pose eloko aosunga aotinda wala siko bongo pe ekoma ki fainéantisme na poto bato ba souffrir ko lukaka mbongo eza mbongo a souffrance siko bato akine pe bazalaka otindele mo aondimo te. Donc, vie na yo mobimba, obandaka ko servir bato. Wana pe servitude. Ngana linga bongo te. Na osunga yo quand il faut. Mais ce qui komika ke no, nga ifo na tinda. Classe abana nga. Na bana na yo, na bana na yo. Ngana sunga never. On a servitude. Tout le monde a bato mususu basala bongo. Ba mususu bazana code ya famille. Ye mbongo ni fa sunga ka bato. Bato mususu mona famille ke no, yé de charge. Donc, yé kaka soka a solo li. Famille biki. Na famille bolinga babilo kwa bongo ezala te benda jalousie. Yonga na sambela kanzambe so pambolinga pambola pe bandeko nanga. Mutuka moko esala cortège te. Cortège esala manami tukebele. Donc yo pambolanga kanisa ndeko nanga David, kanisa ndeko nanga Merlin, kanisa Sarah, Gracia, Josué, Rebecca, Nada, kanisa libota nanga mobimba. Josué. Kanisa libota nanga mobimba. Po soki biso nyoso to pambwami. Motema mabe ezala te. Biloko boye ezala te. So moni mutu akomi tina niveau ya boye ke azwa makambo ya famille amema na réseaux sociaux. C'est que trop c'est trop. Toko condamner ka yete aza motema mabe oui a motema mabe. Siko photo yeba eloko nini etindi akoma tina niveau ya boye. Motema esukiye est-ce que basolo la nan de connaît pour ceux qui basolo la nan de connaît bien. Baza bien. Alors comme à titre niveau te oui et là qui monte ma bé mais ce qu'il faut y qui monte ma bé en gros et ça est-ce que te connais y a un téléphone pour te qui que non moi na la duchesse azawana bana nemi balé à s'occuper na bangote pour ceux qui yo colonne de ko s'occuper na bangote na bana na ote ce qu'on a ndako s'occuper na bango maman na parce que depuis que la duchesse a ça azanga mbongo te fanda na poto to mona yaka ki na zongaka o ayaka kina zonga kazoka flat mais au flat wana soki ndenge alobi makambo j'espère que non na débit bato balandi na débit bo comprendre makambo oye alobi bandeko eza pasi pe makambo ya ba famille o les réseaux sociaux et comme un tribunal bato bakoma ko kata makambo ya ba famille na ba réseaux sociaux pourquoi tina niveau oyo oyena makambo na réseaux sociaux siko po biso to sala nini siko po biso to sala nini na ba réseaux sociaux o to sala nini makambo mususu en famille boko traitango te lelo koma na ebite na ba mama YouTube o bazwaka makambo wapi bazwaka ba contact ya bato wapi soit batu bango moko ba contactaka to mona ki la fois passé décor moi si abimaki ote mwana wana décor asundola mwana patati patata a expliqué biso nyonso et lelo oyo tomoni Mike la duchesse abimi tomoni Mike la duchesse ndeko nae abimi pour exposer toutes les vérités oui et ça ma famille abatu to kota te mais ba on ba na réseaux sociaux pour biso to sala nini oui et ça abatu mususu baza boye baza bandeko na bango mais bandeko wana basololaka na bango ti ana poto me asoki parana bandeko na ete eza na batu mususu azala ndeko na poto mais asalaka te asalaka te pourquoi parce que atalika ke ndenge zabo ndeko nanga na poto ngande na zabo na sala te po na biki anytime na posa eloko azawana opesanga. Ça fait très mal. En tout cas, moi, je vous aime bien. Je suis pratiquement à la fin. Suite, vraiment, Togoye Labino, suite, awa. Toujours na chaîne Nabino, Bibiche, Mbombo.
officiel. Merci beaucoup en tout cas à abonner à Bibiche Mbombo officiel. Bon, continuez à s'abonner, vous informer sur notre souci majeur. Aimez la vidéo, partagez, laissez vos commentaires. Comment vous trouvez Makambu, il y a réseau, il y a la famille et comment il y a des réseaux sociaux. En tout cas, réseaux sociaux et à lire à ma bé, hein? Et vraiment à lire à ma bé. Mais on n'a pas de choix. En tout cas, aimez, partagez la vidéo. En tout cas, je vous aime bien. Et je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye. BBM, Bibiche Mbombo officiel. Toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel. Votre chaîne de référence.